Bolingo site ya Sikebimi Mopepe ya Sika Mopepe ya Sika chez Christelle Lopungu La Rose Mamo Iranium de la Presse. Alors vous s'abonnez na CLTV Mopepe ya Sika, CLTV News Mopepe ya Sika. Awandesika ngana kosala ba news, awandesika ngana kosala po na sak interview na n'importe quel site te, na n'importe quelle animatrice ou animateur te. Christelle Lopungu Mamo La Rose l'Iranium de la Presse. Vraiment beau s'abonner awa. Et ça deux fois te Mopepe ya Sika. Na obenga colonel Freddy Lumbwenadio. Yebisa adio Diogène Genève Mobimba. Ye ayebisa lisusu. Jean-Pierre Ombale na Neuchâtel. Jean-Pierre Ombale pesa sangona. Dolaren overdose Mbila na Lausanne. Baya na basangola bango awa. Sita solo yango. Site zanga rui. Site zanga binemite. Baolela. Baolela. Mema miso bimate. Baopola. Me baondimate. Christelle La Rose. Christelle La Rose. Lopungu Mamo Iranium de la Presse. Ciao. Dans la beauté. Acorde ya tika acorde. Ya kabu kocha wa. So moni caméra, yebise la Félix Mario Kalate. Asonga bako kanje basonga. Président yeyo. Ikamwa vote izate metoke kiteka na kicha fani. To vote te metoke kicha fani. Muto vote izate metoke pese bonga. Yebisa Shadak na triomphal ba obuke kimwe pa mato. Moi c'est normal si le na été. Finalement bien fort. Et c'est Tony. Yango. Et Tony. Président
Et nos oppressions, ce sont des oppressions de la victoire face au peuple congolais qui est venu se manifester avec une foule immense au niveau de l'aéroport international d'Ndjili. Les gens sont en train d'arriver pour honorer le président de la République, Martin Fayoulou, le 23 décembre, avec non à la machine à voler. Nous avons vu Martin Fayoulou a été désigné candidat comme maire de l'opposition le 12 novembre à Genève. Parmi ses amis entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ils ont retiré leur signature. Quelles sont les impressions par rapport à leur... Je crois que le combat de la vérité, c'est le combat du peuple congolais. Nous voudrons libérer le peuple congolais qui est pris en otage. Nous ne devons pas libérer le peuple congolais par nos intérêts personnels. Et je crois et j'ai la sincérité que le président Kamerhe ainsi que le président Félix vont venir se rattacher auprès du peuple congolais pour combattre M. Kabila qui est l'État Moïnipe Mobomia Congo. Le 22 novembre, c'est la date du début des campagnes électorales. Quel message vous lancez à vous? Nous sommes prêts pour la campagne électorale. Nous allons aller à la campagne électorale, mais nous n'allons pas aller aux élections avec la machine à voler, avec la machine à dauphin qui est contre le peuple congolais. Au cas où que les élections n'ont pas eu lieu. Le peuple congolais va s'assumer et l'armée céleste va intervenir le 23 décembre. Ya liboso tolakisi bolingo oyo ya biso badisiple ya Frank Diongo tozalaka nango tokabolaka te tozali bomoko ntango toyoki ke mwana mboka Martin Fayoulou baponi ye moto ya yambo ya opposition oyo biso moko peuple tosengaki bobimisela biso moto moko oyo biso tokozala nsima na ye lokola toyoki ke aza koya lelo yango moni toye mpona koyamba ye mpona kopesa ye moto akoswa aye na mabele ya bakoko na ye esengeli mpe tozwa mpifo topesa ye bazalaki au nombre 17 mais tomoni mibale baretire basignature na bango batikaki se bino taki boyokaki nouvelle wana bosekiselaki ndenge nini bon ya liboso toza na démocratie elobi nini démocratie elobi pouvoir au peuple par le peuple moto aza libre ya kosala oyo alingi toza na baliberté d'expression toza na justice distributive toza na égalité transparence moto aza libre ntango bandeko balobi ke te biso tokei na biso eza te ke tosala bamiske na bango topesi bango kaka merci biso tokontinue toujours kaka chemin oyo biso tobesa na bino olandi ngai ndeko depuis ya campagne électorale campagne ezobanda lobi le 20 est ce que bino na coalition lamuka boza mpe mpo na élection est ce que lobi bazolancer déjà lancement ya natangisi mpinzoli na misu na motuna otuni ngai monsieur journaliste pamba te oyebi yo moko lokolo ozali wana ke maponami ezali te nazali porte parole te me nakotalisa yo te lokola nazali candidat na députation nationale na Moamba biso ML mpe tokokende maponami te na machine wana bandeko bakondima okende maponami na machine wana biso tokodivorce contre bango oyoki nayebisa yo ndeko Fayoulou aza koya akopesa biso eloko ya bwania oyo kotalisa ke bobanda campagne te tokokende maponami te na machine ya triche wana dokopala na population nyonso eza kozela maponami okazu ke maponami esalemi te le 23 décembre bino ntaki na coalition Lamuka okosala nini papa pouvoir eza ya peuple mokili ya nzambe batuta tolo te article 64 elobi nini ezali te groupe ya baindividu bazwa mboka oyo ekomi concession batata na bango eza concession batata na bango te Congo appartient tout le monde donc biso basi basali bakende batikela biso mboka olandi ngai bakende batikela biso mboka c'est pour nous expliquer un peu le base c'est quoi bon lelo ekomi na base songi na base yango moko base est-ce que massa ba individu bafandaka na mo ba parti wana ils ont engagé Congo mobimba okoma bon soki bozwi mokambi na bino botie ye wana po akamba bino donc bino boza obligé ya koyoka mot d'ordre pa na ye soki numéro 1 alobi na bino bosala boye bokosala soki alobi bosala boye te bokosala boye te eza te ke mokonzi ake anégocie ayokani esalami bien ndenge esengeli après bino bolobi ke ono boye na boye ezalaka te toyokanaki na mitingi biso nyonso tomeli mbondo biso nyonso tozala bomboko oyo bakobimisa ye biso nyonso tosoutenir ye ezala te toleka na nsima te yo oza danger yo leki ye yo boye non boyebi bino moko bilili boza nango donc lokola ndeko Fayoulou azali élu
oyo biso peuple totindaki babongisa baponi ye biso toyambi ye eza likambo ya basi te makambo ya basi ndeko tia yango na kote peuple ayebi ke Martin Fayulu nde président ya mboka bino bolobi ke bozokende élection te na machine à voter maintenant aya lobi kaka machine ndeko journaliste motuna na yo wana ezali mutambo soki nalobi ezali mutambo elingi koloba ete nanga azali kamikaze ya mboka oyo oki yango komona elongi ya nanga azali kamikaze ya mboka oyo kotumbola ngai te mpo peuple akotomboka na mutuna na yo oyebi ke nanga azali kamikaze ya mboka azali moto ndeko Kabila tiaki wana mpo apesa bango baélection oyo kia publie bango apres abwaka yango na cour constitutionnelle kotanga likambo ya nanga te nanga site kabiliste kamikaze ya mboka nakitisi mpinzoli na misu kotanga likambo ya nanga te nayebi ye lisusu te azali kamikaze ya mboka La jolie bonjour. On peut pas y emballer parce que c'est pour la première fois que l'opposition congolaise à l'active maturité a mis un candidat commun à la personne du président Martin Fayulu. Il y a une plateforme, un parti politique, tous alliés à MLC, Congo Nabiso, que sais-je encore. Deux hommes collègues, c'est mon nez tous alliés. Donc tous là et avion dans l'équité, donc je vois dans 1h30 avions au Kita. Pour tout ça, la cortège motorisé. Moi, la population congolaise. Non, on va garder espoir au 23 décembre. Toujours qu'il y a une élection, mais avec sa machine à voter. Et puis, on a affiché l'électorat corrompu aux Alatés. Ce sont des belles élections. Tout le monde a tiré la tête, et tout le monde a tiré. Et ça, on a pied, il y a une élection. Nanga ça l'élection, il y a après, il y a quoi affronter. Le candidat à FCC, mais pas avec machine à voter parce que la règle du jeu, il faut les vraiment respecter. Machine à voter, et la base légale de fichier électoral, OIF à l'accès, ils sont corrompus. Donc, on a Simanenga Mias et Zali,
donc eza déjà avant goût. Maintenant, comme on est là, le 23 décembre, le peu qui neige, l'élection il faut les arrêter. Mais aujourd'hui, il faut l'élection à sa machine à voter. Mais donc, sa machine à voter, ceux qui ont fait la parodie à l'élection, à recoute d'un peuple, tu reçois l'application, il y a l'article 64, tu n'as jamais parodie à l'élection. Tel est la béni, telle insécurité est partout. Nous avons cette élection, dans la condition, bisous de télémélie en haut. Honorable Christelle Boulembi, bonjour. Bonjour. Vous avez la dynamique et opposition. Après avoir désignation le 12 novembre, aujourd'hui, Martin Fayulu a Zozon Alamboka. Quelles sont vos impressions par rapport à la retour? L'impression nous sommes vraiment émus de constater que le peuple congolais a l'ingine de Fayulu Mingi. Comment le peuple est mobilisé. Donc, commentaire à ça les alités, que les images parlent à notre place. Parce que nous pouvons pas dire des mots, mais images et les Kinyoso. Voilà. Vous avez un nombre de 7, mais deux tout le monde qui va retirer la candidature, la signature n'a pas d'accord à Genève parce qu'il y a 5. Tant que vous avez quelques informations, c'est ça qui nous dit. Bon, les autres ont la carte de la démocratie. Mutuna Mutu, Azali na droit na ye, Mutuna Mutu Azali na ndenge na ye, a compris que ça la Makambo ya Monique Azali Malam. Nous sommes du côté du peuple congolais. Nous sommes du côté du peuple congolais. Ceux qui peuple congolais ont se trouvé, alors Bissot Ozali pardon. Il y a une dynamique au lobby avec machine à voter, aucune élection. Non, pas le lobby, pas de machine à voter, pas des élections. Donc les journalistes, machine à voter, c'est l'égalité. Et les alliés ici comme côté na mikanda mboka na biso, ba comment qui m'a machine à voter. Réponse na ngwana. Au cas où l'élection est organisée le 23, il y a une dynamique Bossalani. Peuple congolais on est sabiso l'autre rosala parce qu'il y a des souverains primaires, et bisoté. Merci beaucoup honorable Christelle. Merci beaucoup. Baza ko fil ça ba kelasi, bazo za misala te. Alors Shadari azali kolekana te bazo lobake, azali candidat ya continuité ya Kabila. Tous à la mature, Moutazoua ko continuer souffrance ya bana Congo. To voter pour nini. Yango wana MLP, mouvement Lumumbiste, ya Frank Diongo, na Nico Maengele Frank Diongo Junior. To bele libino bana mboka bo soutenir Martin Fayulu, biso nyonso to pesa ba voix, bote alonga abattre Shadari na lobby pe bongo.
botrahir biso te yango wana totindaki bango na Genève mpe babimisi moko wa bango mpe peuple anyati obe wana tozonga esu nsima te anyati obe likolo wana yango wana toye na esengo nyonso koyamba mwana mboka nde tosengi bandeko ya biso nyonso ya bangala bakongo baswahili baluba liboke moko mpo biso tolingi mbongwana na mboka na biso pasi eleki tala lokwa baye kobomelaka biso bana na bauniversité to loba oyo ya beni te nzala ainsi de suite bato bamonisi biso pasi les soldats du peuple Martin Fayulu arrive aujourd'hui toyamba ye mpe tokoyoka oyo ya koloba lelo te mpo toza na mitingi oyo ya kobeta ya kafukafu mpe tosengi boye tolingi kofinga te kobebisa eloko ya mutu te koprovoke moto te policier te bafoto ya bato na nzela baeffigie na bango tosimba te nous sommes une opposition propre et républicaine balobi boponi candidat Plume azanga base aza populaire te makanisi mao mazali yango oyo bakosa makambo balobaka boye candidat Fayulu aza likolo ya nzete atelemi na mapeka ya Jean-Pierre Bemba Gombo Igwe toyebi ye atelemi na mapeka ya Moïse Katumbi Tembete eyokani atelemi na mapeka ya Mbusa Nyamwisi eyebani atelemi na mapeka ya Muzito na mapeka ya Matungulu na mapeka ya biso nyonso mpe yokoya koboya ndenge nini yende toponi ye ngai nauti na Goma babetaki maboko makasi mpo Fayulu abimi totika distraction tokenda na elonga na victoire na Fayulu totondo botondo.
surtout bazoboaka bagaz bazobeta bagaz kimogène ça veut dire vraiment la population ye moko Martin Fayulu azaka libanda kisiko bazoboaka bagaz babiloko ebele pedi pene eza pene ya koyinda eza ya koyinda vraiment makasi awa koyamba président Martin Fayulu bagaz bozomona population ndenge azokima kuna akango akendaka te okima nini seka bino baosa mobulu
Dans la population,